ndeko mwasi eza boye Martin eloba siliki parce que selon imagination Martin kozala boye ndenge nasala nani Martin akanisi bapesa na rendez-vous mwasi na mobali siko soki bazalaki na McDo eza po bakalme bana basombela bana eloko nsima bango bakende na Dijon otango mwasi azolobaki bazalaki na McDo elakisi na Verviers ntango alobi Dijon elakisi bana mpona Dijon eza soki ozala na Verviers so oke Dijon eza mpona kosomba biloko obia kotambola obia bana ale bafundi bango na kati selonga bongo yango mobali asiliki azoimagine kaka nayebi te bato bapio histoire so balobi me nga namona bongo mobali azoimagine nyonso wana po bavanda ndako moko te ako bazalaka ndako moko ndenge ozala bien ndenge azalaki na liboso aza mario te aza na ndako ne mwasi mpe na ndako epovaa na ndako moko lundi ti dimanche. Vraiment. Déjà simple, déjà discussion moko banal. Ouais. Eza kaka komuna muna kwene. Problème oyo yango wana. Kokani na moto. Ozola kisaki bavanda so ndako moko te. Baza ndako moko. Ozali na moto te. Elinga osa mobulu te. Mobali alinga oimagine te ke. Mutu wana bapesa na rendez-vous bakute na McDonald's. Sima bakalme bana bazongi na meni bango bakiki Dijon po mwasi azoloba bien nakutana ngine na McDo sima na kitike na Dijon donc Jésus mamobulu Dijon na Verviers kangani okoketila muna makolo mais sikoyo na Dijon una bara basairo yali na bara bangole na biso bateka biloko donc so oketike na eloko nandimi na otiki na église. Merci papa Robo. Le problème est la pète. Pas le combat bon ça vous a pété. Bazon a randa au moko, madame le kende kito. Maman na yo muyibi. Non. Tango moi ça zoloba, monoko solo et la kisi a sepela na monoko solo. Landa bien. Abotine bana misatu azofinye monoko solo. Et la kisi mobali oya bolinga soki penza lingi mobali mususu fazalaka monoko solo. Songa bo me ate. Kokani na moto te. C'est la réalité. Ozali na moto te. Ouais, ezali kamuke bakobongisa. Bokipe ntango soki babongisaki. Ata bozoka maloba mabe boye. Au contraire, amour na bango ntango soki ndenge bongo. Babongisi te puisque baaudio oyo eyaki nde lobi ekitaki lobi. Ouais, babongisa lelo. Babongisa lelo. Ata lobi. Mais papa na ntango na ntango oza kuna bosala mwa quelque chose. Nabi na ntango oza kuna na Verviers bosala mwa quelque chose. Zana Verviers te me nazalaka kuna air moko nayebi bavia Belgique ndenge nayebi pe pa ebino bovanda. Ah d'accord. Nayebi partout ndenge ezalaka ouais. Ok. Nayebi. Donc eza normal. Eza biloko moko normal. D'abord si ovandi pembe na Verviers fo yebaka mamba Verviers yimbaka Verviers bayini bisika yozala. Ozali na toza mwa musika toza mwa musika soko lobi Liège na comprendre Verviers toza mwa musika. Bino bwana Arsen ya musika tena Verviers ngana ya kawana ne kalo eza na ngamba Shell. Ah ok. Na kanisa pesi na mwana wana. Wana ya kawana. Okokani na moto te. Na yebi bien ndenge makambo fonctionne. Bana problème te marché babongisa. Taka nde bazonga ndako moko. Imagination aussi là. D'accord. En tout cas soki banganga nzambe baza kuna mikolo boza kuna o boleki plus ke bango. En tout cas makambo oyo ezwa solution po bana déjà bakomi déjà ebele déjà. Eza mpe mpona veni ya bana
ça c'est vrai. Mais biloko elekaka nango esalamaka meme na balabala na bato ebele na Belgique esalamaka nango bazoswala na kini na se elekaka nango na bato nyonso te mais eza na kelke bato mais eza na une semaine si babongisi eloko ya bien bavwa na ndako moko po badose sino te martin abandomona kaka mwasi na McDo mwasi abandoka etika mpe bato na Dijon aza na droit tambola aza na droit kende McDo aza mpe na droit kende beta mwa moko bon na tilia merci beaucoup papa okokani na moto te yawe Chinda baba baba ipanza okomona ngana musana bino moyibi partout leka ko yiba okenya na fete to no yiba téléphone na badu ziana oluka poporo yemsa pompo téléphone ozio to ko tina kisa bo teka mo $100 moyibi yolo bana Sony yo okolo bana Sony parce que Sony yibi no bien okolo bana Sony yo yawe continue na on la voix qui parle la voix ici dans live comme ça to finga na benanga na open na bien ata za ngandumba de pe yo kutuko o bala inongate o bala ngate mun ko te ki Mario pa nanga no lo bi ke na linga ki yo to na linga to ko yo ko ta ndaku nanga yo ndo da ki to ko bere to na linga ki yo ko yo ko ta ndaku nanga yawe na on zero pa na voix dans la comme ça to yeba nanga yawe Ibota bota, me bato bokate linga lisolo, bobombeli nga bana msa Martin, fe Michel Sibo Bengati. Bandeko ba inventaka ba histoire. Il fallait pas le baquer, na ke no luka ba deso bana ba komisa to luka. Yawe. Okokani na finga ya saloni. Makamu na ya kati no yo mo ya makamu kati na ndakulanga. Ozali bandeko bopesinga lisolo fo boyebisanga ye mama kati wana aza nani kokombo na etangamia mama kati wana na kati ya vie aza nani e par rapport ya couple oyo voilà po histoire eza molai makambo nyonso nalobi te mpona levone ezaka mokie yawe na makambo bakisi eza na kati nalobi ta ya mokie ndenge nasala émission boye bato ya verifie bakopenga comme ça makambo wana nyonso ekesangana lisusu po tokota lisu na zone rouge okokani na moto te yawe ozali ya moto te oyo abengaka moyibi nayibi yo nini nayibi yo nini bino mndu bamiyibi na famille no bamiyibi bayiba oyaka mpe nanga nayiba o carte d'identité bakenda obimisa o 15,000 euros ngao banaoza mpa nanga nayiba o carte d'identité nao otia bamono na koti nayiba nayebi limango konti nao yawe okokani na moto continue nanga tinde nanga vocal tinde lisu nayoka okomona ngai bota mosala nena baproduit mosala nio sanga na ngai oyebi nga be mie tinde ma voice eba bana quartier na biso maa quartier na biso nini tinde ma voice moyibi nyama moyibi ya telefone oyiba telefone na bato na fete bato okeye oyibi telefone na bato baye kokontrole obomi yango na kiti oke bopesa mokeke yango $100 na kisasa yo ye ntanga eloko na tuni eloko na tuni nayiba oyo abengaka ndumba nanga ndumba te ndeko aterese ndeko ya mabushit namonaka ye na McDonald namoni na McDonald tovandi na ye mesa moko apres toswida nene wana aya kolala na ndako oyo omonaki sasa elalaki na ndako nanga esi na mesa na nga na bakritiki na yo na mesa na nga na koyetonga na yo yawe oyoki soki ozwa mwasi ozwi mwasi na yo eza problème te
que nga na za mtali boto to kwenda kubali du mwasi na za mtali boto te continue na nga omona nga musana bila ba produit continue na nga yi moyibi moyibi bila ndo ba fera moyibi nga na moyibi te nga na moyibi te moyibi yo ne moyibi aso oke moyiba telefone ba na Facebook saka na ngai yo finga ngai ko ni to finga na pe ko na ndute na problem te ndute bi mama ko na ngena bota to na mona bana na za fier na tala ngote e ka to ndute so mo bala ko ndinga ngate ko na nduta na te nyama yo to zanga tama pole bele na ndoto kasa o kasa nyama yo ngana tsebe ma bebele tondi yo finga ngai yo mo ni mtu yakina makamba kati awa yo mo ndene ba makati awa ozona na oke ko tika na hospital ngakina ko twadi ko sanda kuna yo yo mo ndene ba makati ngana tuna kama makamba kati tuna kama ngana tuna kama makamba kati ndio ngabu jitna mona ngai na McDonald's na zaki mo bali na mate eba mbala suka to na oki voice no tindelinga o ko mona ngala msana ndio ba produit donc ba ko mona ngala ba produit wana ba oyeba menake no oyiba ka ke azangwa lima yawe okokani na moto te yawe ozali ya moto te yo to continue o finga ngai omoninga nana be preuve biloko yiba na musana bino ya na ndako nyama moyibi ya telefone yo Logo luki gero na ngai e o sia te na emisio na fanya na radio e o tuke na ma kwa na radio ni na radio ni na kona ndo ka Teresa McDonald to suka ya McDonald na mema nga tika nga papa bina 10 ans na tika na 10 ans Teresa zo senga so ndeko ne ba biloko uba yebisi ngai Clarissa sana munoko moko na ndenga mukete. Mais Clarisse a déclaré guerre à l'obésité. Avec guerre Yahweh, Rosalie à moto. Sika saini ndoko mona mutu ni ndeke no ngana obi malaye ndoko Teresa za mobali na ngato yoki nyama oyo bega ngandumba leki no za mobali kuna ndaka bima chi tilo na gunterit abima tilo na gunterit yo moko ye para ngai azala telefone mo ke sona ate mera lobi ko lesa ka ibi loko ya batu mususu te ngana sala kinduma te na vandi ko na vandi na zanga te mana ke tilo loko na cash converter oyoki ngai na sala kinduma te oyoki yo bala combien yo ndo ko de Mario para nganga afana ndaku na hote nganga afana ndaku na hote oyoki moyibi nana ba produit na ya musana bino nana bilonga Mario na lembie kende na yo na bae okokani na moto te lelo bitumbalo bibi yawe ozali na moto te Baye Mario na lembie Okomi ko baby sanzoto na manzaka na lembie Mario na baye Nzoto komo beba na manzaka balobi Mario kende na baye yawe okay, ça va battre mon yiba ba hidwa batu. Mon yibi nyama. Munoko solo. Ngalo kwa na mesa na olinga mibalo ko mona ngana olinga su mobile. Ngana ningela kyo na nini? So na linga ko mama kotana ni atabi lokola a mesa na ko linga mibali. Akomona ko linga su mobile. Papa na bisa koti alobi ke okokani na moto. Ndeko mate azofinga mwasi na ina yawe. Rosalie à moto te. Iso we. Onele ya okote ki Mario para nga. Oya okote ki Mario para mena ndeka kena mayena zuyo bana. Boli yanga bana ngabo ko mona ndebo ko landana. Ngaba lukela ngaba problem te. Nyama moyibi na doze ya ba voice lo boko panza ngai. Tina ba voice na ngai ko mona ngana musana mino zaki musana maboko na ngai. Otika ko pe maboko na ngai. Mama la yo nyama. Odolukela ngaba ko ntoni. Rosalie. Odolukela ngaba ko ntoni. Na tali oni.
nasali yo nini olala la mutu bakobetela nga histoire ke na bibala ndeko atere yo mninga panga simo na pembeni nanga tuna panga simo soka mona bamibali babima na nini awa nga aza mobula bamibali tenenge oza mobula basi yo modose mamba kati awa pananga oyena mamba kati pananga awa nga tuna mamba kati na tuna mamba kati oya bakela sekeni na matanga viete yo efai na bunda mais moi tu me parles à pembeni tu vas avoir qui ngai na respecte ki me moi viete yo na kine matanga ya viete yo na koko ke saba désordre matanga batuke eza matanga mutakufa ki ola ke ba seki ngai Nyama tina mafoka inanga pa batu no lobi ko benga bana ngate ata to zangi mara mna ke tira lo la cash ko beto ba ke ba na tonga ba dra kati yana za ba dra to no fina kati kana ata ba dra salite ata ba dra salite me oji te na zin olingani olingani na ozo ba dra ngai na ba dra nga bien o tonja ba dra na ko lo ba vitri na ndeni continue ko fina ngato ko fina na o ba kenga na bimana aki na bimana no ko misho Akieza leki nanga noko misho nenga yo créer ba famille na yo soki obo créer ba famille na bino awa noko misho za mutungana e makile kutana to so ala e bien oyoki na ko linga noko misho te na ko linga akite Ozali continue au fil ngai oko mona ngana ba produit na musala ne fa yamba su téléphone mama na onyama noko solo yo ko finga soni yo o ko cham no ba soni parce que ba yeni bi do mie o ya ko cham no no kala ngana ndeni continue finga ngai su to ko finga na o bien nyama oko kani na moto te bakolo ba ba ko yawe mama zo Ozali mama so uwemi na tango azosala nani voice so teni mazalaki na kanda make soko mukolo ozalaki pembeni ya mere angaka tatika yo alingaka wayo mpenza ko atatiki yo mpenza olenga banaye kotuemi na boye yawe Ozali ceci que Martin tango chaka ozakoni musike est-ce que pembeni ko boye mudeli oyo akotaki kobela na bien bien tocha ezoki ekosila nango nyama tamo yiyo nyama na ndako awo tina ma lo na ngai babateki na baluju na ngai na pesa makolo na ngai onata ekenda Ozali ekenda pi moyibi obesa babatu na bavido batu koyiba na batu bayebi koyiba oke kosapa batu omema bilonga batu yo benga na bilingalinga maso ka bilingalinga mena linga pe awa batu na so ke ko linga ngai to ko critiquer ko linga nga na ko zongi sela oke mutu ko no ke no critiquer na mutu kai ko linga nga na funda batu ke ko na funda batu ke Ozali nyama jino ata bengo papa te yo kasi jino so bengo papa te nde akufi alongwe na mokili jino so bengo papa te alongwe na mokili te so ka senga ka po vanda kinae mais à partir de là ko senga ka yo pe ni sute oyoki et puis bana nga ala ndo ko benga ba mote ko benga ba mote tika bana nga za mo ba tranquille ko benga bana nga te yawe na mona bengrati penta kona mona ba bengrati obuka ni awawa oyoko zonga awa Clarisse na ozonga sukuna te mama abisa zolamba te obali ko critiquer mama abino obenga mama abino ngoke pa na ngai lelo nga Clarisse na ko mutu mabe ozokotela kati wana ozokotela kati kati alinga ba mibali te oya yere kinga ike kati nani azumubala zonjige kuna le nani na yere nga teke kati azumubali na France yote tiko mibala kanigela bango angela bango ndeni Ozali Chinda panza ba voice na ngai nongo yo to panza ko na zo zera ba ba no tindela ngango Allô, bonjour maman. Ndeko. Oui, bonjour. On a compris de mon histoire. Ndeko moi aussi. Martin Inobasiliki parce que selon imagination Martin Kozarabo ndenga na sala nani Martin akanisi ma pesa na rendez-vous
mwasi ne na mobali sikoyo soki bazalaki na McDo eza mpo bakalme bana basombela bana eloko bango bakende na Dijon okokani na moto otango mwasi azolobaki bazalaki na McDo ntango alobi Dijon elakisi bana mpo na Dijon eza kote soki ozalaka na vervier so ote Dijon eza mpona kosomba biloko obia kotambola obie bar ale bafundi bango na kati selonga bongo yango mobala seleki azoimagine kaka okokani na moto te nayebi te bato bateo histoire sobalobinenga na omona bongo mobala azoimagine nyonso wana mpo bavanda ndako moko te dafo bazalaka ndako moko ndenge ozala bien ndenge azalaki ne liboso aza mario te aza na ndako ne mwasi mpe na ndako dafo ovaa na ndako moko lundi ti dimanche vraiment eza simple eza discussion moko banal okokani ezalaka komuna kwena ye problème oyo yango wana ezolakisaki bavanda so ndako moko te orke soki baza ndako moko c'est bien elinga osala mobulu te mobali alinga oimagine te ke motu wana bapesana rendez-vous bakute na McDonald nsima bakalme bana bazongi na meni bango bakiti Dijon mpo mwasi azoloba bien nakutanaki ne na McDo nsima nake tike na Dijon mobulu Dijon na vervier kangami okoki etika motu na makolo mais sikoyo na Dijon mpona bara basairoli na bara bangole na biso ya batekaka biloko donc so oketike na eloko nandimitaki na otike na eglise donc problème oya eza pete baluka babongisama eza pete bazongaka ndako moko bakokende kitoko bakobomana te papa oyo ekomi na baminoko solo nani mama na yo moyibi non ntango mwasi azoloba monoko solo elakisi asepelaka na monoko solo landa bien abotisi bana misatu azofinge monoko solo elakisi mobali oyo ya kolinga soki mpenza alingi mobali mosusu bazalaka monoko solo soki oza ntsonga koumela te oza réalité ondima te ya bongo eza likambo te bakobongisa bokipe ntango mosuku ti babongisaki ata bozoka maloba mabe boye au contraire amour na bango ntango mosu ekendeki bongo babongisi te puisque baaudio oyo eyali nde lotu ekiteki lotu babongisa lelo ata lobi na ntango ata ntango oza kuna bosala mwa quelque chose nabi na ntango boza kuna na vervier bosala mwa quelque chose nga naza na vervier te me nazalaka kuna aire moko nayebi bavi ya Belgique ndenge nayebi mpe pai bino bovandaka d'accord nayebi partout ndenge ezalaka nayebi eza normal eza biloko moko normal d'abord si okwandi pembe na vervier oyebaka mamba vervier ndenge bato ya vervier bayebi bisika ozala toza mwa mosika toza mwa mosika soki olobi liège na comprendre vervier toza mwa mosika bino bwana archen ya mosika te na vervier nga nayaka wana ekalo eza na ngambo ya shell nakanisa mpe sina mona wana nayaka wana nayebi bien ndenge makambo yango efonctionna donc bana problème te marke bakobongisa kaka nde bazonga ndako moko imagination kosila d'accord en tout cas soki banganga nzambe baza kuna mikolo boza kuna oyo boleki plus ke bango en tout cas makambo oyo eza solution po bana deja bakomi deja ebele deja eza mpe mpona veni ya bana bakola mpe bien na tata na mama me oye mpenza donc oyo bana ngai kopesa bango bambote te kobenga su te eza bien na ntina moko te
okokani na moto te yawe ozali ya moto te awa tofukamili yo awa na verbe. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.